Je suis mère de 4 enfants. Na boti bana 4 et ngana mandi ko bota na classe. Biso toza bana to bandaka au niveau de kofi mokili tongo oyo baka elo ni ba tira sima ba mokili ba kuma mokili na sima lango ezaka nini. Kaka na obanda bwemba moko ba Jamie Singa ba Jamie Singa bota bo mwana na âge à 15 ans. J'étais trop petite. Et waso ande ko lobate parce que ayibi da musala ngo otanga na bandaka na sola kapena or ye moko pa ka obeta ngali solo bina nga Joël soki lo lo sa théâtre nga na kamate parce que tant to banda ko jouer na groupe Maboke à chaque fois to na posa ya ko jouer na mwana ya bébé na banda ko jouer no à partir de na 6 mois na banda ko jouer donc déjà na banda théâtre banda âge à 6 mois ça me fait mal tant on est sur comment na point on a ka posa ko lela ça me fait mal. Tout ça makasi, tout ça kota mbula sika. To yokana. On ne sait jamais. Baliwe comment on ka boye. To fait un kiafu, mon kana miti ba bengi kiafu akufi, o ka miti ba bengi kiafu de la pa akufi. To yokana na bisuka, to yakina mukili, maboko pamba to zo maboko pamba. Bino to zo kuta lelo, to zo vivre ba internet, ba film, ba mbongo. To yakina ngote to tika ngo. Loba loba. Bunzambe zate. L'équipe, pourquoi? Sur le loyer à Koufi. Bon, je ne vais pas sauter. Sur le loyer à Tikipe théâtre. Je vais te ça peut succès pour les cahiers. C'est quoi tu veux là, Nini? Pour ça, il y a 1990, tu as 2000, tu as 2000, tu as 2024 et en gros. Tu as un comportement, tu vois. Mon amour, c'est pas nanga. Si on a sali analyse nanga spirituelle, ce qu'on a mon amour, c'est la sorcellerie. Oh oui, si on a une vérité, si on a un go, si on a une salle banalise spirituelle, ma communion sur la salle, on a c'est la sorcellerie. Donc, la comédie, nous sommes à la bande d'occupés. Oh bon, il y a un document de ça dans les longues. Partout où ça, on a bande d'occupés. La famille, on doit faire ça. On a pas de fait de la bande d'occupés, mais les saints longues. Si on doit faire un mystère, on est à la terre. Donc, quand on a un tout sambe, tout salam, misal, on s'en senga terre. Tu n'as trouble ko bomana we na muninga bo fandi bolene bien mettons on peut ça mon convoquer bo beti li solo mo quelque part tant on inventer ngo na modèle na yo on les a porté trouble mettre dans 2023 on va zonga te to samende ya solo to tika hypocrisie moni nzambe tika la biso temps na sambisa abato est-ce qu'on nzambe sambisa abato so ba yokate mais si nzambe zo tirer les oreilles on lui yokate suko na nzambe la chamu tant nzambe tika yo ndesko samba biso oyo lelo to sali ba succès to sali musala to sala ngo lelo to tsaka na mutu na biso un jour to koleka biso to on ba 40 et quelques to na ba 50. Kevin, maman de la paix na moment nini yo tikaki ndako maman de la paix au Kabwana maman na 6e des humanités la bleu blanc dans une date na studio il y a $45 on a venu yanga numéro 19 na carton melengisa il y a, si je ne me trompe pas, donc il devait 17 ans. Dans le bleu blanc, la 6e des humanités. Maman, Zaka contente? Non, non, elle est contente. C'était Zaka, tu as ma tante. Tu as ma tante, tu as tu as peut-être pourtant à Boya, mais tu as une stratégie. Tu as béni, tu as convaincre le content de la politique. Mais il y a de tout son cœur à l'énergie. De la période de Joël, Machi, mon ami, mon associé, dans le sera Aza meilleure maman du monde. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. José Baïla. Najo solaka na bana nangai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu aza na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah, na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France le coup la bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai
Abandonné bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo jibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko jibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza tena baza continua ziba service ezalaki ezali soki wana te angolais nali te angolais zibe service ekale eza musike merveille na ba nyonso bolingaka lenko amira nkiamfu tobandaki na bino année 2023 tokomi na suka ya ne en tout cas vraiment nzamba za lokumu topesi nyonso mote sika bozali ba internaute nyonso ba congolais nyonso ba diaspora nyonso oyo bazali na monde entier sika bozali en tout cas nalingaka bino mingi en tout cas lelo naye ko memela bino Mama Pasteur, une artiste comédienne. Il s'agit de Mama de la Paix. Oyo asepi Sabino Boyebi. Année 2023, il est qui n'a pas makambo belé mais sikoyo année oyo donc nyasuka otoye to me répète tout ça l'évaluation 2023 misana ye eleki ndenge nini Mama de la Paix mbote na yo mbote miranki avu boniki mezali nangolo nzambe ça va to ça bien nzamba zo bati vraiment Mama de la Paix boni musana yo boni papa papa Pasteur. En tout cas, Nandakou, vraiment, mon Seigneur, monsieur mon mari, Mathieu Sivika, donc il va très très bien. Toujours dans Sangolou, Banabaza bien. En tout cas, nous sommes tous bien, nous sommes bon. Comment l'église est, comment on nous sommes tous priés dans le jardin de la foi. Notre église, c'est Jardin de la foi. Et ça sur avenue Prison numéro 27. Juste quand derrière la prison, derrière clôture à prison, église des arts. Ça programme l'église de la Cadenne. Bon, ma programme l'église des arts, l'église offre à tout moment activité à tout moment. Tous les activités, mardi, tous les intercession à ma maman, mercredi, tous les enseignement, jeudi, tous les enseignement à jeunes, vendredi, tous les prière, il y a le samedi futaka, tout ça quand on mingi na se, na etoko, et samedi na tongo, tout ça quand on réunion ba maman, na pourquoi l'ango jeunesse, et le dimanche tout ça quand on deux cultes de 7h à 9h30 et de 9h30 à 11h30. Voilà. En tout cas, tout me capé, tout me tenant le solo, il y a Moussala Nayo, Moussala Nayo, il y a théâtre, mais le mouilling avant non on a oublié ma pasteur je peux au à peine église tout est à maman les lois appellation quoi ma pasteur ba te beli ba ko benga mama pasteur parce que na bali pasteur mais ça na bato ba benga mama pasteur bien avant parce que nazaka déjà servante avant na bala avant na bala nazaka déjà servante et na temps on a servi nzambe malgré nazaki na kati théâtre na ngana nazaki na misa na ngame je servais déjà l'Éternel. Et le Sambolangé Zaka déjà, na musanza na nosa déjà musala nzambe makasi. Nous équipé déjà côté les mains, côté ya batu, côté ya mama kokamba. Et ndé na ibisaka pe nzambe, ndenge nzambe satira libala liboso nanga. Na ibisaka nzambe vraiment na bala moto ayebi nzambe susu na bozindo to loba. Aka déjà moto a servaka nzambe. Po yebi likamoko ezaka mira na libala malgré tout se complétaka.
mais mabala mosusu ezalaka mabala ya mabako. Et beaucoup plus na basali ya nzambe soko bali mutu moko oyo ayebi nzambe te oza na au moins 40% ya chance pour libala efanda bien ezalaka bitumba. Wana pasteur so abali mwasi mosala ya nzambe même mwasi ayebi nzambe na bozindo soko akei na mobala mopagano aa na moins de chance pour libala na résister. Même moi pe na mobali oyo ayebi nzambe na bozindo fo aservi nzambe na kati ya solo so abali mwasi ayebi nzambe na bozindo te eza kaka ba problème. Donc yango esengaka malamu ntango oza na kati ya mosala nzambe obonda nzambe malgré biso totala ba spiritualité moko te bible elobi l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Mais tosaka makasi tozalaka na nzambe et so nzambe asali ngolo okutela moto mpe ayebi nzambe vraiment esutenaka ministère ekenda vraiment liboso. Ngai prière na ngai ezalaka beaucoup plus avant pasteur ezalaka mpe mibali nga babalanga mais ezalaka mpe likambo apresse te ezalaki moto so toservir nzambe fo koyokaka na nzambe kotuna nzambe okende pressé boye na vie okutana makambo so komokondane nzambe. Or Esaïe ayebisi biso alobi malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans contacter moi. Ndenge nzambe alobi sans me contacter plutôt. Donc nzambe azoba na kati ezali mawa pasi na biso bana oyo to moto osambela moza rebelle osala makambo tuna nzambe te osambela tosala makambo tuna nzambe te ntango osala makambo na boyo sans kotuna nzambe ntango okutana nango linga nzambe ape réponse ni yango alors avant kosangager na likambo il faut kozelaka volonté ya nzambe. Nga va pasteur mbeki bayaki babala tout et tout mais nazwaki na temps kosambela parce que j'étais déjà une servante nakosala comme na sentiment te moto aza na nature ne nzambe asala ye nature na nga na supporter bêtise te na nga mpe moto asanga mabe te. Alors tant on a servi nzambe na yambaka bato ebele na kaka misala ebele mambe na sala so ce qu'on a bali mobali moko ayebi nzambe ta okoma libako mpona nga ntango so ekoma na mama na nga nakesa mosala nzambe akanisaka mabe ntango so na ndako nde na yambaka bato ekoma ntango moko osala boye amona kaka esimba te. Et puis basira libana na bino c'était en 2021 2021 bala ngo zayi pena le marqué la série ya yali comme ya ba série 4 5 ans la série 4 so comme tabale 40 bali 50 on nga yoka son âge na nga soni te nga nzamba sala nga ngolu na boti avant l'âge na boti na bomwana et na ko ba na 2021 j'avais 43 ans. On âge na nga soni te nzambe ça la place moko bible est déterminé âge à mariage te et dérange ka moral non par rapport à quoi est-ce que tant de temps moi nzela ça que alliance au monde là on a 21 alliance à 30 après 43 c'est ça bon pas la 50 ans bon ben ngolu mira libala eza makambo mikolo libala eza makambo bato baza déjà mûr baza mature voilà on comprendre la maturité à l'âge libala eza le sentiment même on comme na 43 ans tinga na ba na 43 ans on comme na 45 à 60 à 50 ans akoki ko bala libala eza comme maturité ça appelle comme ngolu yo zo mwana nte mikolo na internet yo zo mwana nte mama mikolo age ya za avancé mais moi de bala mala nga na uti ko parrainer couple moko basi ba balana ba disons ba fanda ensemble ba bota bana ba komi ba ko batikala ko bala officiellement te et maintenant de ce qu'on ça la mariage officiellement auto officialiser makambo basi ba poussani yango to ba ndeli bala les âge ya maturité tala so bala ka pona sentiment nga na zana mwana te tant déjà so koli et là on est sur on est exemple âge nanga on a commis nango lelo na ko envier soni libanda parce que je fais la vie avant là comme chrétienne j'étais païenne na mela masanga na kota ba concert na sala vie et tout na salle sport et dia manina mekate na salle sport na salle nyos o mutu mukila sala ka avant nzamba benga ngai oui na salle judo avant nzamba benga nga na salle de nyos na kena formation militaire papa abiso aboyi alobi nga papa za soda abingai na za soda o nga na moni na musala soda na olinga te mwana nga moko na vie azala soda papa on a garde civil bimi na on bana otanga oui comme ça garde civil pas ça boyaki boya kapanatika mais malheureusement les qui ala ninga mobala utaka kokufa na j'espère oyebi kufa na itour ya ko kene musala soda on juste après la mort ya papa et tia kenda pe azonga te donc pas ça boya musala na bana e ça peut être ça boye bato so ko ndabiso soki balingi bayeba mamona mama de la paix maman de la paix osana aboti bana boni. Je suis mère de 4 enfants. Aboti bana 4 et ngana mandi ko bota na classe
biso toza bana tobandaka olingo découvrir mokili ntongo oyebaka elo oni batia na nsima mokili bakoma mokili na nsima nango ezalaka nini nakotaka na nsima kombo wana mokili oyeba nyonso bon kaka na obanda bwemba moko bajemisi ngai bajemisi ngai bota bomwana na âge ya 15 ans j'étais trop petite naboti baparent na babino mwana so aza mayele mete okotike boye te nakosonga baklasse na 6 classe na ndenge bandi kocontinue kobota na ngai ye naboti bana 4 ya liboso mwasi Stéphie kuna ya mibale Sydney Kevin Mudiaki naboti Whitney Mwanimi et naye kobota Sublime Mwanimi. Voilà, j'ai 3 filles et un garçon. Oh, ok, donc Kevin azali mwana mibale. Mwana mibale. Ok, ok. En tout cas, avant de démarrer ma nyonso nakota kamba moko to drobit. Nakata bana yo namoni Kevin na Sublime. Ba on est namoni pe balani musana yo et il dérange ka yo pour basala musa théâtre. To basala ba senga kio. Net ya Kevin tant azaki na 5 ans mwana nga moko pe nazaki na groupe na ngai Génération de la Paix. Nazoleka na la chaîne ya Kinshasa wa ya ko satan soso pièce ezai sengi mwana moko muke nazo Kevin a joué na on jouer na ko jouer déjà côté na makila. Et après ça ya ko sala batan l'équipe to ko sala groupe na Boui mon ami que j'aime tant Irène Kwanda Yaboui de mère et de père. De mère et de père. Pas bien ma wanda kala de mère et de père. Ouais. Dans la famille. Sali Nayaboui, maintenant nous avons 23 ans, nous avons fait 23 ans d'amitié. Non, to bunda te so na te na lukare to so na tato bunda. Akima ne pe so na ko bunda ngo. Donc c'est ça, Yaboui yalinga makambo wala te na lukana ba ndenge nyo so mesimba te. Tant to sali groupe na ya ko sala ka bano to kanda ko tia na groupe. Moi makele banini ngana yako se retirer. Na préféré na se concentrer na makambo na nzambe. Les Kevin ya otika na Yaboui. Ndenga évoluer petit. Ndenga komi lolo mais ça qui est un peu difficile pour maman aboti ngai parce que nazaki no pa na biso Kevin bandeko kotanga maman ngane mutandao ke no menoncer Yaboui chaque fois Yaboui yo mame waso ya za mama kulutu na ngai. Ah OK. Maman nga za cadette maman so aboti bango 5. Ah OK. Et waso za deuxième maman biso cadette. OK. Et waso bandeko lobate parce que ayibi da musala ngo otanga na bandaka na sola ka pena or yé moko pa ka obeta ngali solo bina nga Joël. Ce que l'on sait à théâtre, on a un cas parce que tant que tu as joué dans un groupe Maboké, à chaque fois que tu as joué dans moi, il y a bébé, tu as joué à partir de 6 mois. Ok. Tu as joué dans âge 6 mois. Mais tu es inconsciente. Et on a les choses que joué théâtre, j'ai l'eau et quand on a maquillé ça, les cabonabis sur la famille. Donc, on est très à l'aise. Mais moi, Marie-Madeleine, mon fait quoi, Toto fêté 75e anniversaire, le 5 décembre. Bonjour maman, bisous, Nzamba Bomba Sousou. Une femme forte et très très forte. Il y a des gens qui menacent Yaboui à tout moment. Ou on a Yaboui à foutre quelque part, on a besoin de Kassavu, Bukana, Bongandanga. Maman, on connaît type Yaboui, Tika Sydney, Tango, on a moins Yaboui pas habiter, maman. Nga écoute na lingana no à quelle classe après à y répétition. Mais le moins c'est peli sangai. En tout cas malgré wana Sydney atikala ko kima classe na été na répétition na une classe ti ayaka ko décrocher diplôme d'état na mbala moko. Voilà. Azaka vraiment fier. C'est ça. Bravo à Kevin Sikozali, en tout cas courage vraiment. Félicitations à Moussame qui n'est kitoko parce que pour le moment Kevin vraiment na internet Kevin a zo carton soit tu film et boyozo musanti ba 50K donc ba kuma ba 100. Félicitations. Na yeba. Maman nyonso soki aboti mwana ye abokola ayebaka bizali ya mwana moko ayebaka eloko ni mwana lingaka mingi na yeba opération ko zuite bato ba sekayo soko no zuite ba sekayo Kevin plan préféré na ezalani tanga zaki bébé autant ko tata mukolo tanga zokola Kevin tanga bande ko kola abande ko lia difficilement ya bande ko linga kaka ba shawama ba frite ba biloko moka ya bongo
mais ce que on a collé alia quand même biloko fond so lia mingi te mais kokola na ye Kevin a comme linga mingi ko lia fumbwa onga na yebi so ba changer ba guna italien na yebi te menga a chaque fois la maman Kevin a fait fumbwa nzombo donc biloko akoma olinga la préfère Kevin yo yebi onga na yebi yangwana so enda ko mi tata chanda ba plan na ye na yebi te ya likambo ya rubrique oyo ha Régie, tu as vu une image yo, tolanda Kevin ye moko plat préféré na ye ni nazoloba. Landa. Kevin, bonjour. Bonjour, papa Miraki, en folie Miraki. Voilà, ozali mona maman de la paix. Kobota manayo, ngobota maki. Aujourd'hui, vous avez quantien? Yami Balé. Il y a des bosses zanani. Stéphie et Kuna, la PCM Beauté. Yami Balé Sydney Kevin. Yami Sato Whitney Moani, mais il y a 4 ciblés Moani. Voilà, tant que vous avez Kokola, maman Nabota Kyo, âge à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, plan préféré na yo Zakini. Plan préféré na nga on a ko lia c'est mon nga la bi très bien bien na mingi la Madesu na loso parce que les hommes dans le Congo donc plan préféré nga la Madesu na loso depuis na kola donc tinde za maman yebi ko lia Madesu que Kevin Sidney mwana linga Madesu la misuni surtout nga soli misuni za ba Miss Girl ba frites ba sauce blanc a feti donc il a la Madesu na loso la Miss Girl donc de la petre na non c'est le Miss Girl avec ngamba avec Kevin linga Madesu na loso to Miss Girl awe na linga ok oh on va de la paix yo ba kasi na beti poto te donc so ba corriger nga mon so ti ba point na nga sur 10 na ko na 6 na pas 4 pourquoi na kati ya bi Miss Girl te ya na yebi so na ko le biloko mike oui na ko le biloko mike ya na nga biloko mike ba shawarma ba frites on a le bien Miss Girl te chaki Madesu nde Madesu na loso nde wana nga na yebi ndako mikolo boye plat préféré na yela ki mikolo na linga mi fu ba de bino boyoki ya so ça va bon asona benga na na pa na nga Kevin olambini o balambe nga fumo la nzombo le tout des jours afuma nga se yo okoma mungala yo mukongo mokoma linga ka nzombo ba bia na linga fumo la nzombo Kevin mama zuite a na zu 610 na boy club nga nga des autres gens pour na nga 610 bota commentaire maman de la paix maman Kevin azu 610 bo soutenir ba point dans l'élection bo soutenir ba point na 610 c'est ça voilà et bon lelo yo toujours moi sima muke Kevin Sydney tangaza kola eloko nini Kevin aza kolinga te basala o aza kosikana bon tant akoli lelo tant anda kola zaki na mwana zaki inconscient mais tant akomi penda mature akoma comprendre vie nanga mone poto potana mingi na makambo wana so etam so muteko yebisa nga likambo na benga bi Kevin tal nanga mobe mona tomboki poani mo alobe nanga moko to koloba no poani nalinga te mutalo ba likambo sima mukongo na ngai en tout cas wana atomboka kama beso mutana problème na lobi soit na absence na ye ya zate wala penda silikaka aloba mama lukanga moko moi tam so ya bengi muto na téléphone ba ko isa de nga poani fero lukanga moko loba nanga moko loba na de la pe poani bona boye donc et l'autre a raté des derrière son dos ou pendant son absence et on va peine à tomber à ma casse. C'est ça. Tu voyez, parce que ce qui fait maman de la pause, il y a toujours vraiment à inviter. Régie, à vous. Kevin, tu as dit nini oyo olingara te penda ba sala yo o mama de la payebi. O na lingara ba sala ngate o mama de la payebi ko ba la sima mo kongo na nga. Soza likambo na nga toza bato le kanga face à face to soli to si il est arrangé to arranger dans le calme qui n'est que aloba qui na sima na nga Kevin mutema be Kevin boy en tout cas ça m'énerve alinga ngata likambo za ndenge ni le kanga moko fara to soli mais ce qu'il a apprendre qui aloba qui na sima na nga pas bato en tout cas voilà to kana lingate. Okay. Ah, bravo! Ah, Bena! Ah, on est dans un peu 10 sur 10, hein? Ah, on peut dire, et ça lui bien. Pour les bossons de. Ah, les bossons de 6, qu'on a 10, on a 16 sur 20. DT 16 sur 20, la moitié. On y a 4 vaccins, on a plus au bonus. Si on peut, c'est la troisième question, c'est qu'on a 26 sur 30. Déjà dans l'équipe.
Ah, bon, ça va. Ok. Question Moussoui Natuna. Sydney, Kevin. Tango, Azokola, Bozanaye. Pour tout le monde, Kevin a commis un ndakuna vinaï. Et ça, il a agi. Kevin a eu un maboko nanga 2016. Il avait 17 ans. Mon son a fandika aboye. Oh, depuis n'a pas sola nayo. Et tout nous lingini. Oh, de la paix. Ngana sina zina nganda na ina kininga bi tie. Yo Sydney ko futa ndako yo musanya yo sala ko yo ke futa ndako. Mais à l'époque azo sala et pas ce mec qui n'est nigérien Sam, patron Sam Okoye. Alinga Kevin makaza mbala na cousine naye. Kotabo tata na bango. Anda ko futa mo mbongo neka ndenge zalaka yo sala na dépôt na ba pièces de rechange tout et tout. Nzo Kevin anda ko kangisa mbongo pozo ndako. On appelle moi théâtre encore moi mkeka bon kaka. Na silika mabe na boya kapa na boya na lingaka te ti sine a convaincre na boya na pesa réponse tengi tuko na tepse nga bilongwa akiro solo asolo na mama na biso mama pa boya silika comment ça le ba mingi tout ce qu'on a fait quand on a réfléchi ngabi après tout on a le pan en famille le pan en famille so na ndika ndeto na le pan munene botali banda ko sentiment au risque de se libérer. Azamo mbali, moi moi c'est qu'on est dans hôtel maman ma casse mais moi mon bali, aza rappelle un problème belé dans la vie par rapport à moi la moi si. OK. 17 ans déjà donc il ne peut atteindre âge majeur. Azape maman il na simba aluka puis moi bon on est bon. Akene kaka. Le tout dans le plan en famille lo benda lo bi simba lo bi tika dans la préférée mais na protéger moi na ngai. Que tout ça la la réalité dans ma panga famille. Ta maman comment si quand on na baluke sou maman ya biso. Maman tika ya kende na yaza moi mobali. A moi na moi cité. Ko suka ka comme ça ndako suka ko ta moi tsemi ngabi yaza moi mobali. Suka ta moi tsemi charge ne. Yo mo mutako zwango a moi mobali tika ya kende. Maman so mnanga yongo yo jolo za pambela minu mibale ngabi ya bela minu mibale. Nde Sydney ya ko za premier ndako na ngiringiri. Iska kende ko futela na kendaka te po na zali ba na position fixe na zali ba mbela minu mibale mais na tika ka kende futela ti lelo oyo ça fait au moins 7 ans depuis Kevin abima ko futela azonga ta mukulu monte na famille o mona ata zuba problème na ye ba bon te yo kaka ki ada pour mal c'est bon à garantie ba qui a préféré a que nous fana ta pas batu qui a zonga lisusu na lupango ya famille parce qu'il y a des réalités dans ma famille. Attention les caméras bimina ndawa telengani abombi sabilo place muso soit abombi sabilo pana ngai. Ya kufana ta pana ngana tano lukanda ko yati. Abunda kindeke naye et chaque fois zaka soki azwinda ko. Apesa garantie ba mokote. Avant pesa garantie fa benga. Ti le londe azani. OK. Regarde la penga bana mabenga ngaka de la pe misana bongo. Regarde la pe ya kana zwinda ko mo place boya ko tala nana. Soki au CP na pesa mbo. So nga pe na ye akoti lokwa to batu nzamba sala abso mingi na molimo. Si ça va na bise que ça va pesa so pesa bien une fois so kanda ko mona kasavobu. Zaka pe vide ndako batonga sika kande batonga ba appartement monde mama nga ba appartement. Donc na komaka vraiment molimo nzambe boyaka. OK. Na bise na bene lokwa pe kolonda ka zaki na zo ba libérer mo na bene Sydney libanda na bise nga bi kozwa a to pona nini. Na pesi ba raison habitala so fandi après yango isala boye kozwate et ayokanga facilement azwaki pété tango ayoko kende sous c'est pas pasteur place to banda ko prier ensemble biso so fanga na région de Mobali nanga pasteur Jojo Bongo temple de la gloire mon papa que j'aime beaucoup tango que soit pasteur Jojo et pasteur Jojo tana junta ko de pasteur Jojo sebi et bien mano za mosala nzambe so ayebisio Bongo et s'applique à Bongo. Et nous avons appris à prier, ça va à côté qui est facilement. En tout cas, après ça, comme bon, il y a garantie sans qu'il y ait à contacter. Il y a tout. Nous avons un régime. Marambo le vieux. Parce que c'est sûr que on a tout Kevin. Nous avons le bécocan. Régime à fond. Kevin, maman de la paix,
na moment nini yo tikaki ndako ama de la paix au kabwana mama Dans la 6e des humanités, la bleu blanc. Dans une date, on a studio il y a $45, on a venu en numéro 19, dans Cartoum et ça. Là, il y a, si je ne me trompe pas, donc il devait 17 ans. Dans la bleu blanc, la 6e des humanités. Maman Zaka contente? Non, non, elle est contente. Zaka est vraiment ma tante. Je suis vraiment ma tante. Tu Bouddha peut-être pour à Boya, mais elle a une stratégie. La béni va te convaincre qu'elle est dans le côté de la condition. Mais la yémo de tout son cœur à l'inarrêté. Ok, to tika yo soko lingo bana mama de la paix. Oyo azolanda yo siko ko epseni. De la paix de Joël Machi, mon ami, mon associé. La web sera que Aza meilleure maman du monde. Bafai na yo ça ni surtout mikolo ba film no sala penda et carton makasi. Bafan ya Kevin Sidney mes aiglons. Vous êtes ma meilleure fan du monde entier. Je vous aime beaucoup. Ça va la bâtir la même de Joël. Merci. Merci. Bravo. En tout cas, félicitations au Tigo Kaimoko. Non, il accepte que Kevin Sidney auta ki pena maboko ya mama boko ke mama na ye de la paix. Tubuzo mona mona na ye Kevin aza ko mata parce que azoyoka mama na ye mingi. Mona yoka ba conseil ba mama mingi oza malamu. Vraiment yango bozo mona lo Sidney aza ko mata parce que mama na ye aza toujours pemena. Bolandi mo interview na sali na balobi malgré les bossa moi mais quand même équipe na à peu près ndenge moko. Merci. 2023, ndenge lekili pona musana yo. Échec ou bien réussite? Bon, premièrement, le quoi tu profiter tu pas mon nom Zambé parce que tout le monde va ninga biso bien na musalo va tiki biso na 2023. 2023 na kolbango ani échec té parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent, mais de mon côté j'avais un peu de difficultés. Mingi na makama musala. Donc, ils ont commencé à la vie, elle nous a en rose. Soko s'attendre la vie aux alaka na rose. Mon colon noir qui se présente au cocateur. Vraie vie à Moutou. Et surtout à Ebinzam. Ils ont toujours des hauts en bas. Nous avons travaillé à bon, on a oyaye. Il y a un moment où on va payer ça à côté, un moment où on va payer ça. 2023, on a travaillé comme mais ça, on a travaillé. L'équipe est bien. Mais nous sommes les acquis dans moi, une caratane. Côté Niambongo, côté oui, côté Mbongo. Les acquis, bon, on a battu sous bande qui est là, mon angote qui a vongé dans mon angote normal. Parce que tous les artistes est belé. Oh, kutusema na mtu anotanga nombo oh ngana yebi na mutu nanga na uza limité ba oba bakisama ba oba zo bakisama nsi to kutana bango kana nsondi o mo ke jouer boka jouer aza actrice ya intel aza acteur ya intel surtout comme ina nzondi mais loko ayi osa musao to salaga to mesana e kaka mais 2023 vraiment bon on a travaillé mais pas bato penza te qui m'a sollicité peut-être ça c'est le casting na bango ngana mona ngo pas cité to ze belé et ça ka teka yo bo muninga msoli mkoni non casting ezala bon te casting ezala un peu ba bengi kiavu un sous scénariste nga pena ça ka scénario un sous scénario nga bité koto so na tien kiavu epesa koto boy ezala bon peut-être ezaki ba film wana isenga kinga ité mais place où c'est qui n'a pas na travailler qui pas Sidney pas Kevin Kevin a travaillé Kevin depuis to bandi chaîne ça fait moins une année en gros to bandara chaîne à Kevin le 2 décembre 2022 le 2 décembre 2022 c'était chez moi tous on attend au côté intercession to prier to dédier chaîne na maboko nzambe et le 2 décembre 2023 on a ce moment qui image kotaki to zaki pe na tournage chez le tournage à film où ils ont les fantômes dès le 2 décembre on a une année à chaîne voilà depuis il y a Kevin tant qui des recherches dans ça qui n'a pas qui Nigeria pour le copier autant sur tourner c'était vrai te a tourner qui t'a qui n'est ko tourner ta qui n'est ka tourisme qui n'est que tourisme faut tourner na Nigeria faut tourner na Nigeria faut y anglais Kevin a yebi anglais ça soit côté ko anglais bandia kimi
À quoi tu crois? Kevin a mal à la tête. Mais ils ont un projet sur une zamba sungier. À ça, ma casse à prendre langue. Pourquoi on a un mot à bâton? Mais ça n'a pas fait la langue na bango. Tu sais langue monter pour travailler. Agréé le tourisme quand on est né à Tamboulé Zonginae. Le quoi y a moi l'ingane ba vie mon ba mon na moi ba mon na taza le quoi moi li passe. Et c'est ça. Voilà. Nini yo mona ki marcha kité na musa na bino nyoso ba comédien. Na côté ni mona na que non marcha kité. Côté na so ba comédien. On a dans la vie na ye. Mais loko e marcha kité na 2023 ne se bande compte ça makasto za bomoko. Unité za kité. Unité za kité ça bien té moi ça me fait mal. Tant on est sur comment on a point on a encore pour ça pour là. Ça me fait mal. Tout ça makasi toujours quand tamboula sika. To yokana. On ne sait jamais. Baliwe comment on ka boy. To fait un kiavu mon kana miti ba bengi kiavu akufi. Oka miti ba bengi kiavu de la pa akufi. To yokana na bisuka to yakina mukili maboko pamba to zo maboko pamba. Bino tozo kuta lelo tozo vivre ba internet ba film ba mbongo. To yakina ngote to tika ngo. 2023 makele zaki mingi. Côté na biso ba comédien ba salaki bazongisaki ya lobaki ce n'était pas bien. Ce n'était pas vraiment bien. Surtout pendant au biso to ba dia c'était bien division anande. Nous tous nous sommes des frères et sœurs. Tous sengeni ko se soutenir pour le kuma musana biso. So mutu moko nzamba tombolier to beteli maboko. Lobi tom soupe nzamba tombola. OK. Moni so nzamba zo tala bino misu neza likona bino faut vous fier. Franchement na kozote Congo na ba norme to tuna ba théâtre na biso eza ba norme moi ki tokote. Tozana ba capacité à comme par rapport à ninga msune ba tourner là mais quand même to travail franchement to travail ka moi biso ça attends sur ba film à partir de 6 à 10 épisodes. Moi to tourner en 3 à 4 jours. Mais ba pays msune ba ça attend 1 mois. On va tourner un film, il y a 5 épisodes, 4 épisodes, mais 1 mois. Biso modèle to travail quand nous avons inspiré, biso appelle ça biso mutu. Alors to négligeaté, on appelle ça biso mutu comme son elo monter le là, tout le monde tout ça danser, tout ça va partir prêter, faut se soutenir. Quand on se soutenir na info yo, na mbi ke koto so nga na kokite muninga yimto yoko. Pour mutaza yoko kazala te to se complètement, mon tête to se complètement. Mutalo bato nga na leki nga azate. Pour mutu so azat danser, alors ça filmer yemoko casting na yemoko a jouer tata yemoko a jouer maman yemoko a jouer moi na moi alors c'est multiplier yemoko pour que ça va rôle nyos. Maintenant to ça ka filmer to ça ka faut filmer à 10 personnes et à 15 personnes c'est-à-dire to yena ma casse mission nyos to se compléter pour le connaître malamu. Alors to se soutenir. So nzamba tomoli muninga moto betela ke maboko. Élévation muninga msusu ezalaka NT. Ce n'est pas bien. Yango esala ke tant muninga muso aza élevé tant biso toujours ça ka ba haine to mi fina nzamba linga bon dans 2023 les cas bien tena biso ba comédie les cas bien mi loba bon nzambe zate haine l'équipe pourquoi sur le lo ya kufi bon bilo ne ba pesote sur le atiki pe théâtre yo pe tam so ça pe succès ko les kaete siko to wela nini izala nini lingana on ne sait jamais to sakina ba 1990 to komina ba 2000 to kina ba 2000 et to ke 2024 yango to kina ba comportement ti wapi il faut changer il faut vraiment changer boyina la ki makasi hypocrisie za ki makasi entre vous so total au mona na matanga bok sangisa ba mbongo pena comme il faut no mona bino kuswana bato baza bato kuswana bino mais balise ba cotisation kaka bino moko kubisi ba liste ngana mona bana basala makama pana nga so na sali ba analyse nga spirituel suka na mona ngo c'est la sorcellerie. Oh oui c'est la vérité suka na ngo so nga na sali ba analyse spirituel makama nyoso bato basala na mona suka ngo c'est la sorcellerie. Donc ba comédien musu bala bandoki pe bon yo ndoki mo desina na elongi
Partout où ça, on a bandok. La famille de Basati. On a fait un bandok, mais les seins longuités. Si on a fondé le mystique, on est zalaté. Ah, donc, vous allez qui c'est mon tout est mon lobby. Non, j'accuse personne. Mon qui m'a bimba. Mon qui m'a sorcelé rézal. J'accuse personne. Mais art mon sous. Et gros bim ça mon tout pendoki. Art mon sous, c'est art et gros zalaté. Mon tout a conscience ya bonzambe parce que l'esprit de Dieu c'est l'esprit de la paix. Moli mo santo to yamba to ganga kana muno to sambela to sala misalo nzamba senga te moli mo santo za moli mo kimia quand tu as reçu le Saint-Esprit et puis ça rabiso kimia makamso lingo loba moli mo santo opekiso makamso lingo déborder Saint-Esprit loba no loba te la qui ça mais ba tu sois loba ka vague et après tu nous dis que sambela quand on sambela tu vas trouver to loba non ça sorcier. Tant qu'on semble le Kabola bateau, nous c'est ça. Terme autre qu'on employé dans mon conseil. Bandoki. Kindoki ça théâtre. Na lobby te kindoki na théâtre ko balu sama kamuti. Je dis bien que na bateau va sala kama pour moi. Dans la analyse na mon ngo za œuvre sorcellerie. Pour esi ka bato ba luka kimia yo tu es trouble to lo bango ni. On m'a de la paix. Eza moli mwanza. La donne wa bina bina. On mo ko matango bandoki ba te yo tanga bandoki on bimisa liste na ba. Quand yo so iba otanga ba. Muto lobi kubisu ba. C'est les œuvres de la sorcellerie na muto alinga kimia te. Ko muto ana moli mwanzambe sika ni so za outabile mwa kimia. Oboma bandoko no to opportunité bandeko na yo te. Batu ba commenter ba te ba bien mira zo ka kimia te prendre. Le bono ka kimia te. Ko luka moment de peuple misa ki boy na tete bandoko na yebla ngando ke théâtre te. Na kangala ngam na théâtre ndoki te na mona ngate elonga mutu mona théâtre nzama laksanga ndoki te. Mais nazolo bane par rapport ya misala auto se manifestaka eza ba œuvre sorcellerie parce que ça la place mutu linga kimia te to linga ka trouble ko bomana yo na muninga bo fandi bolene bien mais tant on peut ça mon convoquer bo beti li solo mo quelque part tant on inventer ngo na modèle na yo on les a pour trouble. Oui. On les a pour semer trouble ça remède de vos animes en 2024 pour na mamoni zonga te. Remède en 2024 pour mamoni zonga te to ça mende ya solo. To tika hypocrisie. Moni nzambe tikela biso tama sambu sabato. Est-ce que nzambe sambu sabato so ba yokati? Nzambe travailler na biso na kimia. Mais si nzambe zo tirer les oreilles, on lui yokati. Suko na nzambe la chamu. Ta nzambe otika yo ndesko samba. Mais pas nzambe lo wa bomba nezarate. Tout est tanni, tout est découvert. N'est pas nzambe lo wa bomba nezarate. Yo quand on va nous sur ça ma bête to découvrir ma bien bango les mêmes jours to découvrir bango bana ngo kalani mais tant ozo yo kato koneka sur nzamba bon tika na livrer un spectacle ya on a remède na ngeza ka bande konanga ya théâtre je vous aime tant de manatine nzamba salanga nzamba zo kanga non bon pour la caméra te j'aime pas la division elle na linga ngo te mes ententes na linga ngo te division ko kolobate to se supporter. Si muninga zana mabe approcher muninga na yo mira na yo kwa ki lobaki bwebwe ponanga est-ce que ça vraiment mira ba de la paix te c'était pas comme ça moto informé yo mabe oui j'avais dit ça mais talande na lobaki bwebwe par rapport ya bwebwe et tant que moto na za molimo nzambe papa mbala sima so ali comme na c'est mieux lobaka na ngamo ko lobaka ba tu va transformer et sili. Exactement, yo to yo li kamwa de la paix sans que trouver de la paix yo moko bandi ko kende ko propager non eloko bi théâtre eloko lobele ki biso OK ko kanisa baninga mabele ki ko inventer le ki oyende nga za ko kaka pourquoi naturel les alaraté na vie moto c'est naturel la bonne zambé za kate surtout eloko na zo mona omoni na attirer les somo ko bi soki nzamba pétition likamozo yo kate au samu ako livrer yo akobimisa nzamba teki Eli abi na sima na bombi 450 prophètes parce que les hommes ont zaïm abona mona danser mais est-ce que ozoyi baké na théâtre bino to moni bande ko musu babimi pe ha non ba sili ko qui pouvait croire motoko ati Kevin akosa ba film so boa ki eko kaponi e bakali kina nzambe za ba chaîne zo bedele na mo Pierre Ndomba sipe aito bimita chaîne na ye la film la mission rachat impossible c'est ça atinda kinga photo na bisie mon frère coup de chapeau kasi mokile ça bongo voilà une génération sans vent mususu pe et génération tika éternelle te
succès peut etikalaka éternel te biso oyo lelo tozosali basuccès tosali mosala tozosala yango lelo totiaka na mutu na biso un jour tokoleka bana mosusu mpe na nsima na biso bakoya biso oyo tokomona ba 40 quelque tolanda ba 50 balinda bango na ba 30 bazoya lobi nga na olembe ko mama je l'aime beaucoup namona linda félicitations natala kyokunda ah nazoni moko mono wapi ngamona personne mais on est au mona passe vraiment balinda na lobi yango linda so nde mission yo aux invités nanga samedi sur la mission yo en tout cas félicitations à Linda vraiment tchelanga s'il vous plaît régie tchelanga image ya photo ya série Rachat impossible à Pierrot donc on dit tout après en tout cas félicitations Linda bango bazo travailler très bien et puis chose grave na moni eza que a joué c'est Sila na belle vie. Non, s'il vous plaît. Non, arrête. Non, Mira. Yokan comme arrête. Oyo monographe wani. Yebsanga. Natio ba siloba monographe ndeni. Yebsanga gravité ndongo moni a jouer c'est bon. Monographe ndeni. Grave par rapport. Ngala monographe zela na mzeto solo na pembe. Toyebi ke bandeko mi balé côté Sila, côté famille Bota côté yo les Abakou. Et ça la moi côté ba fan na bango bango ba ça promis ba fan na za ba zela te zela singa oh okata po nani donc pour le truc qui passe okoli vous invité na ngano oso komi tata battre tata na yo battre tata na yo mama bien battre tata na yo mama bien ça a raison bon comprendre déjà ma comédie ba za muso toucher na côté ebenda makelele non non et puis blague pas beaucoup plus Pierrot na za mama naza mama on a linga bêtise te si ça se qu'on a Ndombasi coup de chapeau ne loko sali pour l'autre dans zela ya mwana tout monde a pena bande komi balé si la na belle vie ba jouer scène moko vraiment félicitations to on gato ya pena to na table ngo l'autre zela mwana ce que l'on a bien lobby si on va ba na isongi avina yo on va ba na isongi na ngita na ninga ba songi te ponga kaso baninga kisongi na kozo pe minga na tomona kitchen na vision pardon ça agido na bangala na makasité toza bandeko même si to bandoko propre santé mais musato esangisi biso to samsa na biso jusqu'au Cameroun on dirait moko na bango za wazalendo moko za M23 babeta na masasi atunion moi songi de commission no mukuse oko esoko pousse na bon lo pa songi okokate okoloba te tozoloba siko ndenge eza boye ndenge bana sika bakongo na théâtre so tokoleka tobeti lisola Linda basublime bango mpe bazoya basublime bango bazoya bamukana mpe baza da na terrain bana biso bazokende e biso ba oyo tosala succès mpe ou bien tosala succès ekotikala éternel te totiaka wana mutu lolendo ya lelo yango ezala lobi te makasi ya lelo yango ezala lobi te tokendaki mobange toyeba tomata tokita bayeba ko remplacer biso baada na nzela alors toza bien toyamba bango pe bien tofungola bango pe motema basa pe oyo biso tosala monde eza ya motu te c'est ça Pierrot Ndombasi coup de chapeau en tout cas botia nga fiche wana penda ya bo jamais zala Pierrot Ndombasi nga na peso penda donc bonne chance affiche bo affiche nga penda fiche yo na moni ba bateda ba biso bilongo makasi awa si la belle vie Omari vraiment félicitations na film oyo bolanda film oyo bon moi makamba kitoko en tout cas 2024 makambo ezalaki esila ngam na lobité mama de la pem ta lobby alobi ki bondokyo bozalaki nango esila bondokyo na pene za souté parce que c'est la sorcellerie obino bosalaka Léoma de la pas lobby moi non sorcellerie acte yo va dire sorcellerie zaka muta kata musunya muta lia kasi yango comme to loba ba mauvais acte de sorcellerie tu ne connais pas comme dans ba mauvais acte ya da bondoki on sait makambo za conforme tellement makambo ndenge ezalelaka na vie normale on te ezala sorcellerie neti yo mira na âge na yo est-ce que ozaka mutu moko inventaka makambo
otiaka trouble na suka yango so tosali sikoyo analyse likambo ebimaki nani mira ngabe na analyse na ba mira laki ntoki eza normal te tama sa sobetanga mission ba normal parce que ngati songisongi ya nalobi mpona oti songisongi ya te nazopesa pa bato balanda message oti songisongi pana oti songisongi pa motu te nazopesa exemple po ezoba biso bakomele bandoki non bongo afingi j'ai dit que les arts oyo tosalaka tozoboma na biso na biso ba arts ya sorcellerie ce n'est pas bien même na famille tomona yango soki motu mwana famille akangamaka kosaka mabe mabe tomanda oloba ndeni yo pene azaka ntoki talingaka trouble esika bato baza fo kimia ezala moi esika kimia erenyaka soki kimia ezala esika bonzambe mataka esika baporte efungwamaka yango moni bandelo so mosusu na théâtre toya théâtre kala so otali évolution eza te mpona nini kati c'est la spiritualité qui reflète le physique so spiritualité no eza bien te esprit no ezaka kaka boye boye esprit no eza na kimia te esprit no eza kaka koloba makambo ya bato esprit no eza kaka opanda esprit no eza kaka ozala songisongi physique na yo obimisa eloko te c'est ça. Merci beaucoup bolanda kibiso en tout cas tonoki na suka émission na biso bato yo bolandi biso boki mama de la peine na lobby awa toluka kimia 2024 tout ça démarche moko exactement que kimia zala ya nga na lobby kaka affiche oyo ya Pierre Ndombasi rachat impossible et le bébé interpellé biso nyonso en tout cas kimia eleka ndenge mama de pas lobby muto aluka kimia te azana molimo ya sorcellerie en tout cas kimia eleki nyonso kolo asunga biso mama de la paix. Oui, projet na yo eza nini pour année 2024 na musana na yo? Projet zaka secret na mokili il faut ko surprendre nde bato kozaka blabla te non sala boye nga na ozongisa boye non sala boye bible bito s'inventer te mpona lendemain eza ya nzambe projet eza oyo ekati na nga nazobondela nazotalisa yango nzambe soki nzambe apesa opportunité emonisami na miso ya bato mais projet eloko balivre yango bien avant eza eloko esurprenant nde bato c'est ça le projet. Ok mama natika yo kombo ni babotela yo? Kombo babotela ngai Adogo Machi Joël. Adogo Machi Joël. Comment de la paix à Comment de la paix à Camille n'a pas prière hein. À un certain moment na vie à motu na kuta na bitumbe belenga mukonzo temps beta témoignage à vinanga na si na bato baluka nzambe na ba aventure ba otika baluka nzambe solo hein. Na kuta na ba problème moko impossible. Impossible, c'est impossible. Tant papa va Kevin aye après dotenga pour préparer les balles na yoko manazemi na kina boti Kevin tozaki pa na bango et après kobota tozo préparer makambo soka ya libala tozo ndako et ba telemeli biso komi bitumba bimana lupango te akufana donc makambo belé et après papa nanga pe wana zaki na vie ayebisi belle famille nanga babalaka mwasi po sanction na famille te po mwasi ataza malamu lelo lobi akomaka mabe bon toka boye moi non bala bimate yanga pe mwasi ofa na famille te à partir wana nde donc ce qu'on a kozonga ba réalité ce ko ebandi bando sombela nga na zonga na Kevin 5 mois na maboko. J'étais encore trop jeune, j'avais 21 ans. En 99, elle a botté Kevin. Ok. Nous avons Kevin 5 mois. Trop jeune. Maintenant, on a Lipa. Maintenant, on a Miliki. Maintenant, on a donc. Pour la papa de Kevin, nous avons Kevin. Bon, histoire ici, la raté ici. Je fais comme ça avec mon fils. Maman n'a pas soutenu. Il y a un azalata je n'ai lipa il y a 500 fona 4 na lenda na memi maman na nganda. OK. Cette femme Marie Madeleine m'a fait quoi? Elle m'a soutenu à un niveau pas possible. Tina télé manazo ma casse. Mais na tango wana pe
j'avais mon ami Patricia Bendel Beto Mbote Belé atika nga peut-être ba prière mon ami intime ando me manga to ko une intercession moko na njili biso to longa kasa njili ko prier tellement banda ko lela mingi mon sous message ye maman na mande ko sakola bisinga maman Joël nzambo bina biso banda lelo okomi mwasi ya kimia ton nom c'est la paix comme on a yo kimia oyo nyonso banda ko tungisa yo et tungisa te nzambe moi yo en charge et à partir à wana l'intercession sur le temps de sécrétion de la paix moi ça kimia de la paix na théâtre payé et de la paix et tikali paix même na famille même na quartier donc Joël et ça bien le rôle kita de la paix des matins nous avons pour la temps ba classe na yo za ko komanda na vina ngai vraiment tant on atteint ba classe na ngai ambition na ngai zalaka nazala modéliste ya munene ya makasi parce que nalingi manga bilamba mingi mais yo sala ke destin etindi nga na théâtre po déjà théâtre na nosala ngo na otanga tina ndenge to évoluer na théâtre pa ba commerce mike to touchera ba commerce mais toza ce que mission na biso aux rubrique na biso sala Adogo Machi nani Joël Adogo Machi Joël ndakutu na yo kyongo lelo donc batu ba fan na yo batu ba bi ko de la paix sikoyo Adogo Machi Joël azalaki na pota comme modéliste directement de la paix aye a fini on a bandaka pe déjà coutu on a 6 classes na bandi pour apprendre coutu na compagnon de Daniel bato be ba bi compagnon de Daniel zaka era na victoire na matonge après to ko longa victoire to ko meyala na Prince Kassavou mais théâtre comme dominé on a na minute to mona deux personnes différentes na mona siko na minute Adogo Machi Joël yo afandia sikoyo na caméra langa yo ezande de la paix miroir yango o mona de la paix oui c'est de la paix ni yepsa de la paix siko likam Adogo de la paix une femme forte une femme combattante non et puis dans musando osali la biso bitokoti ndongo sexa biso ndongo sepelisa biso ndeke biso ba fan na yo biso ba Joël oyo ba fan na yo mama de la paix tuninga ozala kaka na katikati ozala honnête opesa biso ne meilleur na musala kande okanga biso pandi kanga biso ka pandi okota na buzoba te tolinga biso na buzoba te tuninga kana musondo ngosala ko sexy biso esili force à toi elika izanano ndenge age izanano elika pe izanano ponza mena apeso pension te mokili pe moye peso pension ezate force à toi bonza mendeleki de la paix ayoki sikoyo de la paix ya fandia sikoyo de la paix ozopsa Adogo Machi Joël ni autala yo Adogo Machi Joël fan na ngai na yoki yo na répondre yo en tout cas on sala ka ndongo lobi ndeto banda musala o banda bo mwana na nzambe longo accompagner biso na toli ya mame waso ekota na mato etonda yango emonanga ke na travailler nde na zaboy na yoki yo na osala ndenge olingi mosala ezalaka kitoko na wana ko apporter chaque fois un plus chaîne nyonso nga na oleka na osepelisa yo fan nanga Joël Adogo merci vraiment to comme na suka mission na biso obisi ba fan na nini et surtout conseil nini okopesa bande kuno ya théâtre parce que vous appelez maman pasteur osambela na esa ndona théâtre bonzambe lekela esika bato do swana ce qui mutu mo ensemble là apesa kimia quoi de la paix na ko si émission te sans que na balikambo le ko swanga makasi bana lelo babanga mikolo ti Anse Zolo mon frère Moti sikozali maloba moka lobaki ya matop esaki matop passe batu ba sepelaki na ngote mais asenga pardon mais batu mususu bazo pesa toujours moto conseil pesa oloba ta senga pardon tozaka na habitude te selo resele ki ya kozongisa makambo obina ngata senga pardon ndo kuto informer nga
Mais bien, on va prendre un pardon. Ça, c'est un pardon, ce qu'on a le bané soumis. Quand on t'a signé pardon, ça, la conscience n'est comprendre que je mal fait. À signer un pardon, c'est quoi, il y a le bané ensemble. Ma top, c'est quoi, ma top? Non, ma top, ni. Maman top, à Zara, pour recevoir pardon, c'est son cœur. Et ça, on a biso batou, nous avons créé biso batou lengue na lolengue. Et ça, on a dit pardon facile. Et on a dit pardon facilité. On a dit maman top, c'est ma yaya. Je l'aime beaucoup. Donc, on s'est dit pardon. Non, on a vu que la culture sur les Cambodgiens. Dit que le bien penser plus événements passés. Mais considère plus ce qui est ancien. Nous avons passé la zone. Est-ce que les gens de Rosabo, nous les a les colotis. Quand tout le monde a voulu quitter bête. Tant sur le bébé tâté. Est-ce que l'homme voulait me tant sur le bébé tâté. Mais tant sur le bébé tâté, le bébé cocaré les lotés. Donc on est là, on a vu sur les qui tout dans la petite que le sur le non. Moi j'aime pas ça, c'est pas bien. Numéro de téléphone yo ndanga zo tout ça est mort là-bas. Dans un mois le baptême, on a fait ça ka nzamba yo la bateli biso. Nazo te yaka bande konanga et surtout le chrétien. Boluka kanzambe na ba forme nyoso bolembate. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Malgré tout comme la fin de l'année. On a normalement le côté kolembate. Tant nzamba salaka mutu moko yebaka te. Kolala kolamukisa mo mesanote. Bible lobi na biso. Wa do sa bolamu a continuer ka ko sa bolamu. On peut ça mabe a continuer ka ko sa mabe mais to ba un jour to benga mana jugement. Nul n'est parfait. Mais tout ça quand même fort. Ya ko sala ka ta bolamu. Polo na lobby bolamu eganga d'une manière ou d'une autre. Tout ça que fort. Ya ko zaka na nzambe. Lobby to yebite. Contact nangezali 084 0700 699. Excusez, walinga benganga pour moi conseil, pour encouragement, je suis là dispo. Plus 243 84 0700 699. Mingi bande kuranga théâtre, je vous aime beaucoup. Tout le Kanzambe. Théâtre eza musala ya buzoba te. Eza pe musala lisumu te. Et comme buzoba et comme lisumu so yo tambo na nzambe te. Ya musala kwa musala nyonso. To respecter yango pe ezong so respect de retour. Maintenant bon nzambe nde to pesa musala na biso valeur. C'est ça. Voilà, en tout cas, maman de la paix, merci. Maman Kevin Sydney. Merci au bout de moi na wasa musa kitoko. Na art dramatique. Merci parce que répondez à une invitation à biso. So azongité biso na bino tokutani mbalasima. Merci. Je l'appelle simba na ngambo tete et ça la kitoko te ami moko na tika na yeka ye wana ya butu ya mo ya tongo ya midi ya pourquoi mon conseiller mon pasteur premier pasteur nangai moi je content ko bon de la peau nangai mais c'est mon mari mon seigneur le pasteur Mathieu Civica, hein? Donc c'est un papa pour moi. Na yebaka na nganzambe na ngana ndo sel na nganzambe na na baligné na ngana bonzambe mais abaksa pe un peu sous na musa na ngaya nzambe vraiment à conseiller ngebele sur le lot na bateau bazo apprécier nga d'une manière ou d'une autre parce que pasteur Mathieu Civica pe na ngai ba na ngai mbote mingi Kevin Sydney Stéphie Kuna Sublime Mwanime, artiste du moment. Bambote Belé, Whitney Mwanime. En tout cas, Alanga Mose Canadine, ma grande thème Kouta Bananga. Et sans oublier Dieu Adogo, Mobile et Falon Odia. Et ma famille Adogo, Badogo tout. Badogo Nyos. Mais sans Bamakila Nanga. Mbote Nabino Nyos. Et Bananga, il y a Jeu du miracle. Intercession fort, jeu du miracle, une grande famille. Bambote Belé. Déjà, c'est pour ce 24 décembre, Félina. Deuxième édition, j'ai dit miracle, il y en a orphelin. Baby Kandenge Zalaka. Bisous. Naepa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo.
naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Bibia bisenga senga sangalo Kale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Kale bibia bisenga senga sangalo Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu Yesu Lokotanga Jésus Kotikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga yoyo Sawa fako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo